Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com Titango kitoko na kotala ema Kindoki politique, chancy Armani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Armani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Kindoki politique, chancy Armani, Pista Papa, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media. Bien, merci fidèles téléspectateurs. Semaine ou la semaine moura découverte. Na rotambola partout. Bandego bokenda poto kala. Botigama njili le lenge mususu na ebité le lobo mon ndenge nini. Nazanga mo hotel nazana ba kolo quartier, ba kolo mabele. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Moi c'est ZBD et vous? Moi c'est ingénieur archipel. Ingénieur. Oza doyen na quartier? Oui effectivement, naza autochtone du quartier. Où est le quartier Nino? Ah tu es quartier 8 Nanjili. Nanjili. Vous avez pembe na rivière hein? Tu as pembe na rivière Njili. Et maintenant rivière oh dérange à binoté. Effectivement, il y a des périodes de rivière et dérangeaka, il y a des périodes de dérangearaté. Mais non, il n'y a pas de dérangement. Pour tout le monde après la pluie, après la pluie vient les beaux temps, mais tout le monde a raison des inondations. Il n'y a pas de vraiment. Bon, débordement il y a bamai awa, et ça juste par rapport il y a période pluvieuse. Hein. Pendant la période pluvieuse, tu as un problème, il y a renforcement, il y a quantité, il y a bamai, il y a rivière, il y a Bissonnion, c'est la République démocratique du Congo. Banana océan. Ti na fleuve voire même source ya mike ou ya République démocratique du Congo etondaka etango etondaka wana esalaka ke et augmenter li oyo ye parcouraka déjà pendant la saison de sèche. Donc ezali kama gouvernement ça loté mais yande makambo nzambe nzamba sala makambo ne eza makambo oyo eza naturel mais na ndenge pe ya technologie, nouvelle technologie, oyo est en place, gouvernement a ko prévenir déjà. On a nous sommes toujours dans le quartier 8 Njili, c'est ça, maître Mokondi Bijou? Dans le quartier 8, il y a un quartier 8. Oh, ils ont assisté à Bissoa. Mais toujours, tu as un biscuit de bien à Sitiawa. Net un biscuit nini. Nous avons vraiment, apparemment, le coup, maïton dans la makasi. Bon, voilà quand le bien maïton d'accord. Maïton dans la glace qui est, bateau et un gambo baraka, kokata dikiawa, pour les aider bien la construction. Mais bon, baraka, kokata diki. Baki la mabé la ngambu so yumbu le beti ma etondi dundile so yaka kita e kota la basiti koto ba dinda pena makasi so yumbu le beti ba tuno so dinda na siti koto do ya mal à l'aise ba musu ba matakati likolo ba fa likolo mais mo dikeza mala muté bato ya ngaba de bolon baka kata diki baki na kala nde mo so yumbu le beti ma etondi e koti le bandaku e kiti. Non, Mokondi, nini to ko sala pour te mettre fin à la situation désagréable on nini ko senga na ba konjamboka vraiment. Bon, pour l'engager en tout cas, la Bakozamboka, et ça, il faut que ça,
patrouille ya makasi place wana pona ba élément na ba sa musa ko détruire place wana que ceux qui bango zo détruire té makambo ke za té mais so ba détruire en tout cas za ka passe mi po l'état fa mis sur place wana diki yango ezani ozo ba diki ezani nini diki ezali ko tima to ko ba netini da o monde te telemi awa tozana se ya diki mais diki yango likolo oyo moni oyo mabelo moni ngomba wana do ekenda bo tout o tourner bo ti na suka siti kuna tanti beza kuna ya basoda ba police ba kana tanti wana so ke tuni message wana okoka sango wana po bakanga pe ba dernier ba botu nga ba debonom na mabele e katsa kuna bakanga ngo ezonga koto mais tant ba kina des de mususu moi j'aime go étranger moko chinois ayaki ba des de kena place na ba tongi nde ba to profitaki ba ko libérer ba botu wana ba mabele ba kena ngo mabele oza na compte à l'état to eza ya moto eza oza l'état te eza ya famille ngangwele famille na bino famille na biso ngangwele donc nde singa na bijou ngangwele ya koloba kutu te ta famille donc so ba pona mabele na biso na ba pona intérêt na biso mabele mais l'état mabele nyonso mutu so kotuna imaka mabele sito mabele nyonso yebali partout eza ko bomba te nde ngona ngalo ba rapport na ngalo bande yango wana tomoni canot rapide awa eza canot rapide bulaka to eza ya nani bon canot rapide oyo en tout cas eza ya planète J planète J place to telemi oyo eza soit déjà asomba on a boka l'état mais même to la lettre na dossier ya famille ya coutume to yebi place oyo eza vide awa mais planète J da tsewa ba bord na ye awa ndo mona na ba bar de ferro telemi sa ba piloni oyo canot oyo eza ye soka ma etondi a démarrer mi atamula na canot on a kasa ma njili oyo mais nenga somba place oyo to yebite ya ba somba pa l'état mais kokobara a yebite ba papa ba yebite ba tata mosi ba yebite ba maleki ba yebite nenga zo place oyo nde ngol place tunga sko to tele parce que likambo ya kotune na procès ki na nenga procès to ba vérité na ye na la tegela ka ye awa moi nenga zali yango wana na za sula minga lobaté on beka yango na po okopane ngai. Merci, comprenez chers téléspectateurs, chers internautes. Je vous rappelle, dans le quartier 8, dans la commune de Njili, oui, dans Mabele Ngangwele. Mabele Ngangwele, tout ça, vraiment, situation vraiment pas si magasi. Tant Bamboula, surtout, Betaka, ma perte va bien, ça va perdre bien Belé, Nathan Bamboula. Babilo que Belé perd dans la bande comme toi. La télévision, va mettre sur la congélateur, les okende. Mais tout le monde a autorité, bah, kitara, solution ni bazwaka. Bon, autorité, bah, pour la makambuke, ya côté kate. Et ça, terre glucose, ya côté kate. Et ça, ma boka l'état. Mais zaki à l'état qui mouta akati avec ma beleza yé qui mouta kitara avec ma beleza yé mouta tongate donc jamais coutume kosi ma bele ou coutume za droit côté kate za droit côté tongate et ça ma belé à l'état mais to kopala te za ba droit na biso moko ya famille ba héritage ya papa tika et ça te go non à l'état parce que so bo non et ça une si colonel te o ne so colonel kabumbati ndeti kabumbati et donc ça ka ndeti ya famille ya biso moko ngangweli ba papa oh ba pesa ba papa ba héritage na ba koko na biso oh ba zalaka vivant mais si le ba kufa ba arrêter nyonso wana ezali tozala ba arrêter nyonso ba terre na biso o ezali lo ndo ndoko ya ko place. Merci beaucoup. Nana ngaloba. Kazilata blambasi. Ata chemise rapide. Nadia, est-ce que c'est bon? Nadia, est-ce que c'est bon? Et Martin Kamba. Bonjour papa. Ah, tu es dans le quartier nini? Tu es dans le quartier 8. Ah, toujours dans le 8, hein? Ok, vraiment. Nangambo Njili to de bonhomme. Nangamba Yanjili. Njili. Kombo nani?
J26. J20, voilà. J20, tu as ça moi petite découverte awa na rivière Njili. Tout le monde ndako munene o awa. Ndako eza nani? Ndako oyo. Mukolo na ngo mutu atonga ngonde yangande bukanaka. Et bukana tout le monde eza likolo mbula mte tombola ka yango to ba kina ngona mutuka awa tu ezalaki ka batonga ngo awa. Mbula mte tombola ngo. C'est vrai? Ah. Wana nini wana? Anende skonde to ibagati. Ah. Ndeko na ngai nini dérangera bino awa na tango mbula vraiment nini sala ke bodindaka mai pona libulu ndenge zalaka yangana esalaka bon poto dindaka. Ah bon? Bosenga nini na bakonzi mboka? Tokosenga nde baya babongisela biso koto yo po to dindaka lisusu te. Ya solo hein? Ndenge mo sala ba analyse nini boko sala po dinda lisusu te so ba yi ba sala musani ba sala koto vraiment po dinda lisusu te. Faut ba tcha ba kayansa yangana et go sala poto dinda lisusu te. Vraiment? Ah. OK, merci vraiment, c'est très gentil. Bye. Gloire Ngindu. Bande ko basé belé na potuero basolanda documentaire wa kitoko. Documentaire animé. Ça c'est le mot CPD makaya documentaire animé. Voilà, tous les cas. Toza na kati ya capitale vraiment toza bon na commune Njili toujours na quartier 8 bande ko na ngai vraiment to mona na ba pays où ezali développé bato mbongo mingi basombaka souvent. Voilà, comprenez ato kati ya sikoyo to ke na ngamba des bonhommes mais la chose ezoka musangeza nini na ba pays où vraiment ezali développé tout le monde aura beaucoup plus mais tout ce beau partager à vie maronangai tout le monde aura beaucoup plus bato mbongo basomba kesika ba mai ezali ba pembeni aboye tout le monde ba Michael Jackson tout le monde ba Villa ba Michael Jackson tout le monde ba grande star ba différentes stars na kati ya monde basomba kesika ba mai bozali ba tonga banda wa kitoko mais au contraire chez nous ici c'est vraiment négligé vraiment moi ça démarrer mutu to kende démarrer to kende ba moi pota matabu tukala ala posa mona ba peso bambu pesa bambu ba pesa o. Botala na likola boîte mais nazo banga fort na likola boîte nazo banga fort c'est ma toute première fois au mata boîte tout ils a découvert vraiment pour nangai vraiment l'été il faut ça quelque chose koto bato mbongo ebele basombaka ba place à boyer nazo mona kuna Shekina Gloire Ngindu zulanga Shekina a une grande école vraiment école à munene eza école d'église masa école d'église à munene ta Shekina nga tongi vraiment est-ce que ma école ta kuna vraiment ma école ta raté hein? OK vraiment ça nous fait vraiment du bien donc je pense que les autorités doivent faire quelque chose pour na évolution koto. Bien, merci fidèle internaute Bandeko tu à www.ehpmedia.com. Ah tous en quartier des bonhommes na commune ya Matete quartier des bonhommes. Excusez au 40e rue. Deuxième rue. Ah deuxième rue. Ah au quartier à Thierry qui me fait Mamazantomo. Vous avez découvert déjà pour na yo, on a des bonhommes au prince Asika Batonga, prince Oyo Euti ko banda ma crevette et que 16e rue to comme on a terminé c'est un bon a vraiment. Kuna to uti zaki des bonhommes yase esika o ma etondaka. Et maintenant to la route principale o bimi bongo tina arrêt ma crevette. To que non 16e rue to mon esca prince Souka. Vraiment pour ici vraiment l'état fait du bon boulot mais ça nous manque seulement de l'entretien. Tout le monde d'abord qu'à niveau et comme déjà comme à boucher il faut qu'il y ait un service moko ba zoma solo en charge disons Talamabele, il faut un service pour combo la bandere zalaka. Vous comprendre vraiment, c'est un mot, vous comprendre. Heureusement, cette caméra, c'est une caméra professionnelle. Et bon, on a pantalon de commissaire tu as boîte en gili bomoni. Ah, toza bongo na route des bonhommes, précisément la deuxième rue. Tout comme on a 16e rue, bandeko bakenda poto kalabatika milio kalaba découvrir. Gloire Ngindu. Tous les gars, yo garçon. Venga a porter.
Voilà. Bien, ne vous étonnez pas, nous sommes en Chine. Tu vois toujours dans le quartier des bonhommes, tu as la moto petite à Oyo. Et Zoboula, Ti, et Siga Prince et Souka. Bien, bonjour Ndeko. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu as aussi deuxième rue des bonhommes, tu as aussi une moto. Donc, nous avons Esca Prince des bonhommes et Souka. Ça, c'est pour faire plaisir à Bandego. Tu vas gagner Potokala vraiment. Bana Matete, Bana ya Moamba, parce que Matete c'est l'une des communes dans Katia Moamba. Je vous informe aujourd'hui que Moamba comme la 5 communes. Oh, tu es bien que ça va dans 4. Baba ça monga foule na compte ya Moamba, oui. Tu as une moto petite. Na tu as une Chinte. Bon quand Ngindu. Elle est vraiment. Héros, vous êtes belé dans le château d'eau, vous êtes dans le château rouge, vous êtes dans Schengen, vous êtes Schengen. Vous êtes dans prêtre à Sakunamoko. So tu es tombé n'ingai, comme on a un au moins on a tombé ma sonne n'ingala toujours. Bon tu n'as tiré qu'il faut ma zanto moquer c'est bédé ma kaya ko bété nous le solo vraiment. Oui. Tozo kende des bonhommes mais ça mounene et pena mounene makasi et bandi bana première rue, 16e rue. Voilà. Tozo kende. On part oui vraiment dans l'autorité compétente et en Mboka. Bata la situation où il y a des bonhommes parce que c'est pas normal. Quartier Monene le roi des bonhommes et d'Indakamaï, vraiment c'est pas vrai, c'est pas propre. Bien, nous sommes arrivés. Là, on descend. Ben, on quitte. Ndeko, combien? 100 francs. 400 francs. Donc 2 personnes 400 francs. Donc au banda première rue, ti à la 16e rue. Hein? 16e rue. 400 francs. Voilà. Ok. Nous avançons, c'est une découverte. Et cette découverte, et on a habité qui me fait mon OCP la Makassi. Blanc Guindou. Tous les gars, go. Téléspectateurs, chers internautes, est-ce que tu as la commune à Kisenso? Je crois bien que tu veux aussi Matete. Apparemment, nous avons dépassé des limites. Tu es déjà dans la commune qui Senso. Awa, tu es dans Poni Nango. Bonjour Massa. Ya pemeni. Oh Ponini? Ponkoi. Ah Ponkoi hein. OK, merci, c'est gentil. Tu es dans Ponkoi. Il faut nous Mikolo moko va expliquer très bien Ponkoi dans la quartier Nini. Mais je vous signale que tu es dans la commune qui Senso. On avance gloire Ngindu. Nous avançons. Bonjour madame. Madame, bonjour. Ça va? OK. Ok, Namoni Baya Basalia. Bonjour famille. Bonne santé. Très bien. Massa, ça va? Ça va bien. Comment on a dit? Comment on a Diedo? Diedo. Bonjour camarade. Bonjour. Comment on a dit? Fabrice. Est-ce que vous avez un binoir? Ok, merci. Blanguindo. Bien, nous sommes à la commune de Kisenso, oui? Oh, avenue Nino. Nous avons appelé place pour répondre. Où sont les Massa? Ah, tu es dans l'avenue Nini. Autant avenue Nzoko. Avenue Nzoko. Quartier Nini. Quartier Ding. Commune Kisensu. Mais non, la fois dernière, il fallait pour pas rendre visite à la commune à Kisensu. Il y a 7 ans l'icolo. Il y a l'icolo. C'est combien de temps que tu as Kisensu? Bon, acte des années pour la musicien. Bon, tout le monde a art musa en malam. Pour quartier commune des amounene, les amounene makasi pena. Mais quand la artiste monene le quoi fallait pour pas y kuna to bipé lo bipé vous appelez tout na biso pour ba quartier c'est belé na kata Kisensu to na kata dingi on a combien quartier na Kisensu bon ba quartier venez c'est belé na royi ba penate to comme mais ba quartier venez c'est belé ils appellent belé makasi ils appellent belé to na kata dingi yango nde sikozali na moi bo mela masanga moko mbona nini masanga comme na nyara c'est-à-dire quoi? Te nyara ça eza nyara eza masanga bokoko ya bokoko on a pas on a zo mona ngote bon masanga domale bona mna nyara c'est là dans les kiawat yango na mona musuna mulangi wapi mulangi nango masa mulangi yango vraiment balusona na mulangi bato mona ngo très bien vraiment nyara ngonde yango yo pusa no ndeko na ngai parce que nyara isala musani na nzoto Bon, nyara neza bo eteta mu Congo. Eteta biso mu Congo do mambe belé kaka. Mu Congo siko mu Congo ndenge. Bon mu Congo hémorroïde. Mo repota libumu maramutu. Yamna nda boso pino meliango G.
soki beno meliniaka o jena nzala soko to jena ndenge nini jena nyonso traitaka makasi traitaka nini mapesa nini makasi epesaka hémorroïde pena en tout cas esilisango eza teke epesa biso balosaka nini makasi bon epesaka biso appétit ya kolia mam nyonso kolia nini kolia même ifufu na bopikilika bokundu bwa nzoto ya bomenango mpona yango nyonso mpona yango ibena ya moni somo soki mpona biso neti bachauffeur tokuma moto mituka en tout cas so omelango en tout cas ozala lese olela ata mokongo te eloko moko te mais dis-moi un peu difficulté nini bozana na commune ya Kisenso vraiment bon difficulté oyo biso tona commune ya Kisenso en tout cas biso le pesa biso prince epesa biso passe prince basuction kaka parti ya 16e mairie bakabolo nde biso koto eza mboka mosusu kuna mboka mosusu tona mposaka bakonzi basisila biso prince banda depuis 16e esuka ta ti avant to mais boza courant kitoko koto ba courant difficulté courant ça pas courant ouais courant ça te à part mai toza na biso à l'aise mais courant eloko ezate courant en tout cas faux. OK merci mon frère koto bo vivant ndenge nini bana basi ba kokola éducation nini vraiment to betana masola réalité te bana basi koto pena to kola ndeti bande ko basi to ba kola ndenga mabe makasi ba komi na système mo ba benga ngo zakala suba lingio ya ba hotela yo na biloko rolia o sentité mabe pene ko koma ba kanga yo ba via ba basa koto mingi ba via baba au moins 16 ans mais kota ba moins 15 ans kota ba via bana koto ya basi bani kolongo ba zemi le so comme na zemi au moins pas longo nango susi eza nango te ba ngapelo ba bota na ba mingi te koto ba bota ba sumi te ba bi ba bota te po mboka za mabe mo ba bota eza te na mboka bo ba bota ndeni et comment est-ce que ba na mibali na Kisenso vraiment est-ce que mibali pena na 100% ba courager ba roza combien de pourcents ba jeune garçon surtout commune bon net na commune o ba courager ba za bango belé mais o eza moi mabe pe makasi ba jeune mingi commune ba lengi mamba quit mingi ba lengi quit so wala muki na tongo eloko liboso abuleka na baeniara pona bamba malamu pona baeti sungu pona koma moi mais oza na kati ya commune o quit ya makasi peza moi mingi quit za moi mingi ti vraiment minto sepela kulune za nango te te kulune ezali makasi pene ezali kuna ezali omona pena ba jeune bana mike baleki na biso ba osa ba kuna makasi ba osa ba kuna makasi koto pena kuna ezali kota mona butu eza mabe koto so comme da 19h 20h esengi da isiko ozali la lara kuna kozonga suti net na école technique déjà ba boma ba toma ba bango na bango wana bazo boma na bongo so bazuyo moko yo muto zanga no machete ezaba malante taka yesi mo lobby ngai nzeta mobesu basali nga bongo yo nzeta kokauka ba osolo ndenge ni yemo kolina bakati kuna bakati bongo yo moso bazio mela liwa OK merci mon frère namoni nyara na romela mena obanga allez merci de bonnes choses merci. Bien, gloire Ngindu, nous sommes arrivés à la fin. C'est là qui chute pour Nabiso, c'est la découverte il y a commune, il y a Matete et puis Kisenso. Quartier 8. Vous avez compris comment est-ce que la population va souffrir sérieusement. Ah, on a saison de pluie, vraiment, tout ça, difficulté, ma casse, comme on a inondation, maille incroyable. Bah, tu vas pareil, vraiment, gouvernement, a likambo vraiment na kati ya motema bandeko bozana poto bozana ngana minto na ebi kero Aristote qui tambala Lux Pereira na kati ya français et pourquoi pas Papi Lede na kati ya Angleterre bozolanda vraiment bo créer toujours une initiative vous pouvez venir bo bosema ba ONG vraiment ba ONG tout ça pour na kosunga un peu hein na mona comme na suka émission yo na lobby mingi mais on loba bien lobby quant à moi je vous dis au revoir portez-vous bien bye bye merci Nadine Kimfwema tous les cas Ria, vraiment, écoutez-moi. Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis fait bakomone AES titango et HP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un kitoko na kotala vraiment HP Media Kindoki politique chance
Chancy Amani, Pista Papa, HP Media. Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli. HP Media, Tito Gayare. HP Media, Tita Gayare. HP Media, Tita Gayare. HP Media, Kindoki Politique, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media. Ngalinga Garanga, HP Media. Ngalinga Garanga, HP Media.